Et ça message fort on s'emballa qui ça kinga pendant ba moment nanga ya prière on nazo passé na Nzambe ces derniers temps. OK. Na lobby bien na moni confusion ko kota na este précisément na Goma. Ba ya papa Willy na papa Nanga. Confusion ezokota. Et papa Eric qui soki bosali attention te bako bomana. Oyebi na seki pourquoi parce que un babiloko mosusu c'est ça le caractère spirituel. C'est-à-dire quand nous croyons en Dieu, c'est-à-dire makambono sozo ça le mawana eza prophétesse Sarah, c'est Dieu qui est dans le ciel. Ozo ça la nakati ya prophétesse Sarah. Qui tche salama pona batumi balete. Qui tche salama pona mutu moko. Et le lenge bazo tambola makila ya moko ezo risquer etanga pour moko atikala. Na lo baka faut faire attention na ba parole. Ba parole autobimisaka c'est très puissant. Pendant tout au long il y a des délivrance na ye et ça là qui na mungongo ya tata mukolo abanda ko lo baka tata la suko ya zaka na âge ya 12 ans. Qui na papa moko mukolo oyo alobaka na baboti na ye oyo mwasi na ngala ko bala. Soka mobala linga sepeli na nga abala. C'est comme quand na erto kinda kaba ligne de non wana. Sina na bimana mobali fona pese kakasi. Na sali 4 fois mabala. Ba obala nga mabali ekufu. 5e libala pe yango. Azwa Congo, o babengaka Congo. Apesa baboti na bozo bosalela. O déjà na kangi boué. C'est-à-dire ba mibali nyonso oyo ba honorer parce que aza mwasi wa bali mbala moko te. Mobali alobi non esimba te. Ngana ko bando bimano kana simba te. Na lelaki na talinga mwasi kitoko mabala 5 mabala. Et na ko bondela na ba prière wana Nzambe ko révéler nga makambo e monana ki oyo ya papa mukolo wana o ya bala qui est déjà spirituellement. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mboteba la nino soba na rabiso na kata notre chaîne chez Bisso Télévision na émission Kitoko émission ya grâce à Dieu, c'est une émission de témoignage, des choses vraies, réelles au bat bamon le boko nzambe et bat bayaka pour la témoigner pour la nita ko témoigner te nanite non. Il y a bleu monsieur privé ya batu. Yo problème na bénéficier kaka na makambo o mutu a témoigner na za ya mutu o ya leke pa na ya sambe pona yo suka ona. Zapambo ndeko no sapambo technicien Zara pambola Israël pambola naturel Mwanza pambola tout le monde, que Dieu bénisse abonnement. Lelo et a émission moko spéciale. Pourquoi émission moko spéciale? Bobenginga. Bobi que non réellement que Azana Nzambe solo. Il s'agit de qui? Il s'agit d'une dame. Auparavant, ma demoiselle, elle a commis maman parce que les balles les qui toko toza qui on a pour le mantelia qui peut tomber là qui Nzamba se manifesta qui puissamment parce que Nzamba mo pas promettre qui habite ndengo so sale la ngai ngana kolongolo soni. Nzamba longolo soni que Dieu soit loué par rapport à ça. Mais elle avait parlé de choses. Ici, une année passée, Dieu a tinda qui na média pour na ko défier ba peuple philistin ba ce sont des M23 des AFLR. Aya qui lokola David pour na passer un message que papa Félix Tshisekedi notre papa notre président gouvernement bimbana bobanga te parce que nzamba tindinga nazo mona liwa et pas ya Willy pe na mwe bokabwana na nanga wana o archevêque ona tumona mutu moko to le prophète musuba oleka leka wa ono bona botika koloba yango te boleka pete po o komeka koleka to si image akala po to yeba so tali avant et après to yeba to za image wana to kotali sabatu. Il s'agit de qui? C'est une dame Mama Sarah Makesi. Hein? À comme des couple. Shalom maman. Pas Eric. Boni maman. Oui, Nzamba zobatela. Trop de voyages. Oui, trop de voyages. Voilà musala nzambe kaka. Oui, musala tata. Musala il bien.
Oui, très bien par la grâce de Dieu. Oui, pour mon Afrique d'ici, faille à mindel ne bazo kouya. Na Johannesburg. Wana ku déjà indiscutable. Na makas na biso te ya Nzambe. Et pose peu ça ba non ba poste non sud-africain. O ya yebi lingala te. Interprète Azalaki. Interprète Azalaki. Plazo lila. Vraiment, vraiment. Hein? Vraiment. Dieu au rendez-vous. Vraiment. Parce que on a maïté pour bino pas soyez vous avez malamu te. Non, non. To sokwa la maya molimo mo santu. Amen. Amen. Je crois que c'est une question va ressembler là. OK. Je vis un frère, un bien-aimé de nous. Moi, dans les réseaux sociaux. OK. Parmi les trois figures bakionistes, parmi les trois, non les quatre, oui, et j'avais vu votre photo, Père Lobike, yo, aux amakionistes. OK. Tout ce que tu es en train de faire, vous avez l'occupation de montage, on a évité, on montait peu pour la liwa ya ngoma, tout ça vrai, peut-être remonter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Eric, pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yaliboso, Ochukoloba, je viens de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, je n'ai jamais parlé l'anglais et gloire à Dieu. Dieu s'est manifesté. Oui, oui. Maintenant, dis-moi, Bella Batnyo Sobaya Kiwana, Batnyo Soana Bazak, qui peut battre nos autres temps à Kombola, je sais pas. Et deuxièmement, tu viens de parler, il y a l'Iwa, il y a de Konabiso, Ochukoti Kabiso. Pourquoi? Parce que, ils ont ainsi dit l'Éternel. Biso topé, ça a un message T. Quand je c'est l'ainsi dit l'Éternel. Nakoki koyate na l'amour qui au leki liboso, il y a millions de personnes pour kolobelo comment si ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Et puis pour toi les kabos, ce n'est pas facile. On est interpellé matin midi soir jusqu'à ce que nous paie sa message et mon âme et mon thème mananga ezukimia. Et na yebi le mesete, je l'ai jamais vu. Na tikala pe ko tchaye kate, j'ai béni Dieu pour ça. Babi ba bois kaka libanga la manga ya côté là, c'est-à-dire ceux qui bazo chayo kate se kozano ya nzambe te babundisa kaka ba o ya nzambe ya koki koloba o nyonso lobi wana je sais pas na yebi ete na monete a continuer ko ça la publicité pour la prophétesse Sarah pour maman moko boye o ya tala kaye ayebi prophétesse Sarah te na nzela ya lisolo azobete prophétesse Sarah et ko poussa maman wana luka prophétesse Sarah pour azwa lobiko. Que Dieu vous bénisse. Merci maman. Dans c'est temps ici que nous sommes, il y a toujours des combats des prophètes et des prophètes. OK. Bozo bundisa ikulu sa Yesu. To bozo faire avancer l'œuvre de Dieu. OK. To bobo ma l'œuvre de Dieu. OK. Pourquoi toujours dans les médias ou que si tu as un problème avec ton frère, tu peux aussi passer à Koubeng Andeko. OK. Tout ce que tu es en train de faire, ça m'a mouté, voilà ça et ça, Dieu m'a dit ça. Pourquoi toujours à la télé? Bon, moi, il y a l'église de réveil, beaucoup. Même le pauvre mouton dit ma miracle. Tout le monde a mon arrêt comme ça, makiona. Et ça, la jalousie, pour bon, bazar n'a un côté, il n'a besoin d'un go. Tout ça, dit juste. Oui, merci beaucoup, Papa Eric Yaliboso, n'a pas le besoin jalousie. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà. Alors, ceux qui osent et l'autre, au muninga zana ngote, peut-être on a désir na yo. Dieu peut te rendre ce que tu veux. Peut-être bam sous babota manangote. Mais au fur et à mesure, on désirer l'autre moko boye nzamba koki kopesa parce que la Bible elle dit pesa ka ozara posa ya motema de fou. OK. Akoki kopesa yo. Mais quand tu vois bazo linga batu ba loba lisusu vérité te. Bazo linga batu ba talisa susu batu nzela nzambe te. Pona bango miracle existaka lisusu te car la Bible elle nous dit Yesu alobaki toko sala koleka ye. C'est-à-dire pendant que vous allez étonner, bomoni mutala musi ebembe mutasali miracle bobenga wo makona. C'est-à-dire pendant bino miracle exista kate. C'est-à-dire faut qui faut nganga faut mutu moko boy asale loko po bo croire. Et si un homme de Dieu, une femme de Dieu que je suis, na sali miracle eza na makasi nanga te, eza na ngolu o nzamba tekati nanga, enfant que ba beli babika bakanga mibakangwama bikomba bazwa bana. Ce n'est pas dit que ceux qui maman moko biki na maladie moko boy, c'est-à-dire la prophétesse Randa biki la biki sakate. Amen. Et puis dans le bac à chaque fois avant de contacter la prophétesse Sarah, prends ton temps de prier. Vraiment parce que Dieu parle à tout le monde, même dans les signes, même dans les rêves, même jusqu'à ce que ça la likambouana. Alors prends le temps de prier, de demander à Dieu c'est qui la prophétesse Sarah et Dieu va t'orienter. Et par rapport à ça, miracle est possible. Le miracle existe jusqu'à aujourd'hui et on continuera à faire le miracle. Malgré tout ce que bazolo bawana banana nzambe oyo ba benga manana nzambe babunga te, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, je crois
les jours à venir, en tout cas, on retourne sur question parce que, en tout cas, vous avez très bien répondu par rapport à ça. N'est qu'au pasteur, n'est qu'au prophète, n'est qu'au apôtre. Si vous allez appeler, tu dois croire que les miracles existent. Amen. Si vous appelez, tu vas m'accueillir, tu vas oh, il y a ma malukuta. Hein? Si vous avez un makufi, et à cause de ça, azam musala nzambete. Dans la image, il y a message à la prophétesse Sebo Torozonga à prier pour que tu aies une émission. Dans l'image Oyo, il n'en est passé dans ta balakité. Dans l'image Oyo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Je m'a dit ceci, Nzamba zo affirmer nga, Nzamba zo yebisa ngai, régime ya Rwanda kokueya. Dieu me dit ceci et comme temps ayoki ba cri ya ba innocent. Le loba batu bazo kufa na este, batu baza kimia te matin bidi soir. Pourquoi? Parce que na Rwanda awesika makambu nyonso ezo banda. Et Dieu me dit, et Dieu me confirme, Dieu m'affirme que régime ya Rwanda ezokueya. Ba makambu nazo lo ba ce n'est pas pour longtemps, c'est pour bientôt. Alors Dieu azo yebisa mutu nyonso. Oyo azo landanga nesika oyo to bondela pona Congo. Amen. To bondela pona Congo. Yo mutozo landangai komema na distraction te zala concentré. Et tant que aussi les soins papa Eric na moni komema nga lisusu na deuxième message na ngai. Tant to longwe na Rwanda na moni régime kokweya. Na moni akozo mema ngai to ko papa Eric. Zamba zamalamu. Amen. Et puis chose étonnante na ke este oyo pe na monate. Oyo pe na komate. Oyo pe na nyatite, mais moi j'ai vu. Babete linga li solote, na ndotote, je suis comme ça. Na komi na este. Et Dieu me dit, na tourné pourquoi toi, il m'a dit ah wande este. J'ai dit ah este oh na zo yoka abinanga oui nous sommes na este. Na yoka rakaka este. Et spirituellement Dieu m'a amené précisément na Goma. OK. Dieu m'a amené na este, na le bien précisément na Goma. OK. Dieu me dit c'est ça lobi nanga boye. Na moni na groupe ya ba rebelle. Des responsables na kati ya groupe ya ba rebelle. Na moni nanga. OK. Na moni na Willy. Confusion ezotelema na kati na bango mibale. Pourquoi? Parce que bango nde mutu bazo tia trouble na kati ya este, na kati ya Goma. Dieu me dit ceci, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Nazo mona confusion kokota entre bango mibale. Maman, confusion ba mibale. Tu me explique bien. Confusion na ndenge nini? Confusion et là on ne sait que pour confusion côté ba mibale. Izani dengo mona ki message on c'était quoi? Confusion na mona ki ngo papa Eric. Par rapport à bazo wele la place, bazo wele la kiti ya bokonzi. Ah, bango mibale. Bango mibale. Donc malgré bazo ya direction moko mais. Bazo ya direction moko mais baza limité maman côté baza liloba mon côté. Oh, ndama kota confusion na ningo mo au nom de Jésus. OK. Dieu me dit baza koya nzela moko. Bango nde bazo sala trouble. Bazo la ki sa face mususu. Or na sima eza eloko mususu, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce que Dieu m'a montré. Amen. Et nzamba lobi azo koti sa confusion, azo exposer bango. Amen. Liboso ya peuple ya Nzambe. Amen. Amen. Et naye ko adresser parole directement à notre président de la République, Papa Fati. Entourage na ye nyonso papa Eric eza bienté, ba très bazana kati. Et Dieu me dit na yebisa ye, azoboma bango moko sima ya mususu. Amen, amen. Et comme ton zamba zo telema, azo venger makila ya ba innocent. O ezo tanga na volonté ya ye nzambete, na volonté pe ya mutu te kasi na volonté ya batu moko batelemi songolo mpaka la pona kiti ya bokonzi bazo tangisa makila. Et nzamba ebisinga lobi entourage ya notre président de la République azana ba traître. Nzamba lobi azoboma moko sima ya mususu. OK. Et ça message fort o nzamba la kisa kinga pendant ba moment nanga ya prière o nazo passer na nzambe ces derniers temps. OK.
nalobi bien na moni confusion kokota na este précisément na Goma pa ya papa Willy na papa Nanga confusion ezokota et papa Eric soki bosali attention te bakobomana pe nga upona ba bomana nde pona mamba attention te pona nga ba bomana pourquoi parce que moko bako kitche salama pona batumi balete kitche salama pona mutu moko et le lenge bazo tambola makila ya moko ezo risquer etanga po moko atikala mais nzamba lobi confusion ezokota c'est l'ainsi dit l'Éternel. Amen maman. Amen. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Maman, tu prier là nous, tout ça commentaire image. Ton bon délit, éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, nous te disons merci. Tika te nyonso toko solo la ezala pona lokumu na yo mutu nyonso azolanda to akolanda biso azala bénéficiaire ya moment oyo lola na yo etika la polele au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que dans l'accès image, je vis beaucoup des appels écoute dans le téléphone nanga. OK. Vu aussi que les numéros qui sauté. Ça fait beaucoup de temps on les a awaté. On te belé balobi et puis avant temps on les a avanazoa ba témoignage belé ya yo. OK. Couple moi yana sida qui ndoke boni la pona bango. OK. Maman moi yana problème ya babota. Boni pona boti. Okay. Couple sida il moi. OK. Et encore une fois, je suis en train de voir il y avait une maman moi en Angleterre. Et yazaki nazemi ba ki ba biso ye miom. OK. Ça me laisse pour la maille et bon on ko pas ma passa. OK. En tout cas, maman moi aussi je crois na Canada, hein? Maman moi pichuna voilà maman moi pichuna. Pour la nationalité compliqué qui usambeli pona ye. Tout ça c'est quoi? Izani na voto contre la makambo. Izani. Eh ba biloko nzoto te pose un peu muswahili hein. Merci beaucoup papa Eric. Eza biloko nzoto te c'est Dieu. Parce que la Bible nous dit moto nyonso nzimeli Yesu Christo. C'est-à-dire quand nous croyons en Dieu, tozo croire na ba œuvre na ye. C'est-à-dire makambo nyonso zo salema wana eza prophétesse Sarah, c'est Dieu qui est dans le ciel. Wa zo sala na kati ya prophétesse Sarah. Donc moni ba témoignage wana pour le kumu ezonga pa na biso te, le kumu ezonga toujours et pas nzambe. C'est Dieu qui est au centre de toutes choses. So on cadre ga batu ndengeni parce que jusqu'à présent vous avez un problème de place. Vu que beaucoup na batu tellement belé. On cadre batu ndengeni par TikTok pas moins nini. Ouais, premièrement, on encadre Kabatu. Penzate, quoi, encadrer, c'est trop vaste. Mais au moins, j'ai des enfants où quand il y a un problème, au Tolande, la rana, prière, au bazan, la mboka, paya. Mais ceux qui n'ont pas si biso du sous-soupé, mais pourquoi pas, te, tozoa ici, quand la biso n'a pas moyen, ou on zamba ko simba mutu, enfin, que ministère, y a nzambe mutu, azan, la mboka, paya, bakenon, adresse, y a église, nange, eza, songolo, pakala. Ole, aya, kishasa, banda, ko, telengana, ayebi, ke adresse, eza, déjà, awa, mais déjà ceux qui n'ont pas soumis, pourquoi pas avant tout comme mois d'avril tout banda déjà y a biso ici. Donc vous croyez qu'en mois d'avril, on peut les 4 avril, mais on appelle la botama les 7 avril. Et puis bon anniversaire déjà à ton mari, hein, ton mari chéri. Le 7 mars. OK. Voilà, attends Lali, voilà. Et ya kana ngoya bota moi ba maman c'est ça. Il y a au monde na 5000 bébés pour la maman. Voilà. Donc après ça on fait le je salue mon frère qui depuis Azayna Lubumbashi avec sa femme maman Sarah, je crois na ça qui est bon séjour. Et aujourd'hui gloire soit rendue malgré mais baza ba on est ensemble ba déjà na mboka Kinshasa. Si vous avez besoin de bango le numéro ça passe. Quel que soit état les kamunayo même aux amis qui la poto surtout ba maman bautisme mikolo abinanga miracle bato be bana ba lo baté ni ouais lo ananga ngona abinza ba révéler ya mikolo ina mamba bautisme bino bokene ko lukaka bon mwana lo bagaté autisme siko nzamba pesiye nzamba pesiye. Tu as un problème, on a un problème, au moins on a botama, en tout cas, la prophétesse est là, appelle là. Tu as un problème d'abord, document, appelle là, surtout yo pour côté, ma faiblesse sexuelle. Moi, comment on a le bango? On appelle, on sait qui? Non, on a l'obité. Mais ils ont une politesse, si réellement c'est Dieu. Otalinga, on a le bango. Papa ya Belgique, Azerina. Bolim ça pour la terme qui mobali le col est bébé toi aujourd'hui d'olive au sambel pour nango c'est quoi maman
to sur la likambo. Oui, papa, oyebi na seki pourquoi? Parce que un ababiloko musu c'est ça le makate spirituel. Et musu c'est ça lango normal. Donc c'est la cas ba molimo et mo makambute. Vous voyez un peu makambo est spirituel ba traiter la spiritualité, ba traiter la nzoto te. Ba musu ba autour na spiritualité ndenge nini. C'est-à-dire un makambo bo sala yo moko yeba te rattrapaka après. Elle ba vie moko boyo leka basi moko boye ya batu mo baloba maloba likolo na yo. Ozana ba semence ya basi ya butu. Yeba que spirituellement tu es déjà réclamé et physiquement rien ne va marcher, ça sera bloqué. Et pourquoi pas tout sambela et puis bon motonne zonga. Ah yo maman. Merci maman. Tout le monde y est na ndeko mwasi. Parce que ba na ozoya, bokoya pa maté. Ngo te ya pe batu via ba phénomène ou les kana ba vie surtout ya bandeko baluka minka ka sima. Ndeko mwasi alandaki yo abiki avant ça maloba c'était comment? Merci beaucoup papa Eric. Quand ndongo tukoloba mokili otozali makambo eza tellement ébélé. Le monde des esprits existe. Parce que sa notre spiritualité existe. Maman Ozomona pour ne pas citer le nom parce qu'Aza Moto ya yebani et puis Aza moi si les gens y en public, Aza moi la moi soit les qui n'a pas étape et belé ya vu na makambo belé. Et d'abord moi na nyonso aviva bola muté. C'est-à-dire na lo baka faut faire attention na ba parole. Ba parole autobimisaka c'est très puissant. Ba malio monika malobe lobami. Autant que lobami on yebite nani akangi yango mupepe nini ezu yango enfant que makambo wana et se réaliser. C'est-à-dire maman daza wana na bo mwana na ye parce que aza muto auto le kana délivrance. Pendant tout au long il y a délivrance na ye et ça là qui na mungongo ya tata mukolo abanda ko lobaka tata suko ya zaka na âge ya 12 ans. Na âge ya 12 ans quand des alaka yo maman boti mwana tata moko bo soit garçon moko bo oyo mwasi na nga na kobala c'est ce qui oyo komeli maman c'est-à-dire azala ki na papa moko mukolo oyo alobaka na baboti na ye oyo mwasi na nga na kobala et sili kaka te azwa Congo o babengaka Congo apesa baboti na ye bozo bosalela o déjà na kangi boué déjà tant alobi kangi boué spirituellement parler c'est beaucoup de choses. Et banda tout au long ya moi la moi sinon denga koma lelo a vivre rabola muté c'est-à-dire ba mi bali nyonso oyo ba honorer parce que aza moi so bali mbala mon côté aza moi so ya bali plus de 3-4 fois libala oza 5e libala na ye c'est-à-dire à chaque fois mo bala zo sepela na ye alobi moi ça za vierge et c'est rare na mokila lelo kuta moi ça mukolo boazana une vierge a ebi mi balité. Or spirituellement parler la femme était déjà possédée na maloba ya papa moko boya lobaka et même yemoko azalaka nango lisusu na mutu te abosana na nzela ya délivrance o et c'est pas ça qui nde ayako se souvenir na makambo wana parce que l'esprit a parlé en elle. C'est-à-dire abali mobali ya liboso pona ye ndenge mo excusez-moi pour le terme pona ye ndenge moi sabimaka na mobali ndenge sengeli moi na mobali intimité ya moi na mobali pona ye zalaka te c'est-à-dire pona ye il faut apesa sima po babima na mobali et mobali abali moi si mobali a na conscience normale la trouver un peu compliqué première fois deuxième fois troisième mariage quatrième mariage c'est-à-dire ba divorce c'est ça qui à tout moment. Et maman koka souko supportant et surtout quand tu as la chose de Dieu en toi ata ozo envoûté ata basale la kondenge nini conscience na yo et bando ko interpeller vu ozo bikeza ya ngote c'est-à-dire c'est la même chose qui arriva qui na maman alanda kingai et elle m'a appelé la téléphone c'était pas facile pour na yambaye. D'accord maman s'il vous plaît mais je crois la dame est là maman. Voilà. Tu peux continuer c'était comment ibandaki ndenge ni parce que auto qui ezali maman nenga no sala délivrance mais yo moko sko me ka pe ko réalité biso. Merci papa. Ça pour moi c'est vraiment comme maman le dit ngamoko na ba le kufina 4 fois. Il va le définir na kana si. Soka mobala linga sepeli na nga abala nga. C'est comme kana erto kinda ka ba ligne de non wana. Sina na bimana mobali fona pese kaka sima. Na sali 4 fois mabala. Ba obala nga mabali ekufa 5e libala pe yango elinga ke kufa ngai mobali alobi non esimba te
nga nakoba ndobima noka na nsima te nalelaki natalinga mwasi kitoko mabala 5 mabala ekufanga kaka boye te nalandaka YouTube nalanda bapriere ya mama Sara nde nayeki kozwa numero ya mama Sara ntango naye kobenga ayambanga na pasi nalelaka kaka mbala yebisi nga napesi yo quelques secondes soki solution emonani te mpo na nga na otokushe liboso esimba te nde naye kozwa mama Sara naye koyamba ye grâce ya bapriere na ye nde lelo navandi na libala nde mobali abalinga même si koregle na banda oregle te nakomi même voir bapériode nange emonanaka te ma travers bapriere ya mama Sara nzambe asalinga grâce donc naza vraiment étonné nango ndima te ka ngai oyo nakovanda na libala oyo mibali combien batiki nga banzambe eboni na luki solution ezwami te mais na nzela ya mama prophétesse Sara leo nakomi na libala nzambe epasungi nga nazi mokumba oyo na banda ya komema te ça fait temps déjà 2 semaines yango naza na zemi mobali asepeli à travers bapriere ye mpe akoti elongo na bapriere ya mama Sara nde yango nabaki fo na ya na ye kotatola monene na ye mpo soki nalobi na monoko ya bato bakondima nga te na baka oyo ekutaneli nga soki mpe nazalaki mwasi moboni akokaki kaka kolanda mabondeli te bapriere te mais na miboma mpe nakufa na nga mais à travers ya mama prophétesse nzambe vraiment zali donc d'accord, je crois qu'ils ont étonné. Oui, maman, je crois la maman a déjà parlé. Je ne sais pas. Quels sont les commentaires tant où il y a mis, et puis c'était comment, qu'est-ce que Dieu t'avait dit, et puis c'était comment la différence, c'est le cas de Rénine. Oui, tant où maman a yambié na téléphone, na ebisa qui est tobondela, tokota ki na prière il y a 5 jours. Ok. Tokota ki na prière il y a 5 jours et na ko bondela na ba prière wana denzambe ko révéler nga makambo e monanaki oyo ya papa mukolo wana oya bala qui est déjà spirituellement oyo banda ko permettre c'est-à-dire azo abimaka kana ye na abimaka kaka na molimo te mais mibali nyonso o babanda ko bimana mama c'est-à-dire pona bango bakomaki pe sous domination ya maman c'est-à-dire maman lobi te na lingi liboso te et chika libongo bakena na sima maintenant tant azo bimana bango mibali wana bazo kauka c'est-à-dire papa wana azo salela na chance ya bana mibali ya bato Seigneur Jésus-Christ Nazareth. c'est-à-dire tant wabimina mwana moi c'est-à-dire soko zalaki na 3 au kiti vie ezo marché de société pourquoi parce que c'est mon connaît papa wana tikaki na kati ya maman de bandaki sko ko étouffer ba étoile ya bana mibali nyonso o babanda ko bimana maman et bato bazalaki tellement spirituel ndo mon babanda ko kabwana na tranquillement batiki est dans le média. Et gloire à Dieu, maman qui prise à conscience. Elle m'avait consulté, on a fait 5 jours de prière, il y a 5. Parce que c'était délivrance, mon corps, ce n'était pas facile. Donc, ça là qui 5 jours, il y a 5 dans maman et l'esprit a parlé et a tiki maman. De tozo le bano bondenge boyo kibino moko alobi kenon. Libala na ekomi kimi apia komi na zemi pona koloba na yo moto kolanda biso yo moto kotala biso mokila molili existaka faut faire très attention et ça raté na moto moko libanda te même yo papa boti mwana maman boti mwana ba parole ni no lobaka likolo ya bana maloba ni no lobaka likolo ya bana kala bible dit to pambola et non to maudire et yeba ke tango zo loba yo zoba directement mwana wana kozala zoba et tango zo loba nya même quand tu es en train d'insulter nyonso zoloba yango zolatisa mwana wana to bongisa mama loba na biso et mutu moko lobi maloba bien te même likolo na yo moko longola yango au nom de Jésus po ezala na effete ezala na place te po lobi ezelela aux conséquences tende écouter la ki maman et ce qui maman a insisté qui peut kobenga la prophétesse Sarah parce que atamboli papa Eric. Elle a marché pour ne pas citer le nom des hommes de Dieu. À Luki, homme de Dieu, il y a d'exordre, ma azo qui lobi côté. À Tamboli na le ce n'est pas dit qu'il y a des nabiki sinon. Et ça, Zambé, où il y a bien un prophétesse Sarah, de Amemi lelo maman na lobi, konda lobi, à kovanda te. À témoigner parce que j'aime comme ça quand Dieu a ça là il faut venir témoigner pour mokile mona réellement Zambé à salaka pe azo kobana ko sala que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup maman Sarah, je crois TV c'est l'heure numéro na contact je crois ya bato belé sikoyo mamoni encore une fois zoni. OK mais une question la mona qui mutakufi la moki c'était quoi
Papa Eric, c'est pas facile. Que ça, les lanzam ne le barézalera pas, ce que le cana bilanga. Madame Monsala no bilanga, mais ça, les lanzam bêté, parce que des combats viennent de part et d'autre. Quand on est dans le bas, continuer à coloba, ce n'est pas la prophétesse Sarah, c'est Dieu. Parce que famille, on l'a fait benganga trop. Trop malgré papa na bango zala ki moko ya bana na ngai abenga ki moi na changement zala quitté l'hôpital malade demandé ko mona na te et arrivé dans ndak moi na zala qui se sont invités et j'avais béni Dieu quand je suis arrivé on a le baka il faut que l'église oyo miso mosako les omona pe mato ezoyoka po oye ba directif nini ya kotambola et quand je suis arrivé à la maison na mona ki l'esprit de l'enfant était encore là et j'avais béni Dieu pour ça ngomoni moté malangé kitaki mwandamo et pour ça kinzamba ayoki sa ye moko sonité voilà na zongi se lié na lobi ko yoki se la ye sonité comme yoki sa sonité il était là au rendez-vous parce que bah miracle boissa le marala moto azaka l'intimité na nzambe. Amen. Ça c'est vrai. C'est-à-dire je peux être une femme mariée mais j'ai bah intimité moi comme j'ai des disciplines moi comme boyer et bah tout temps bon mon ba miracle bon bazo benga terme no chukolo ba voilà ba biloko wana oyo ba bande kwa mobali o alobaki wana na yebi ete a passant la pesi mbote place azali alobi soki za soki makio na wana po mona kenon nzamba existaka nzamba zali et na sepene loko moko chukoloba awa ndenge ngoma ochuko kufa boye c'est-à-dire ezape makio na prophétesse saka beti makio na ngoma kufa bonga la muka tozo zela totala suite ndenge zoleka mais nazo yebisa bango nzamba salaka le Dieu est au rendez-vous et la fille elle est très bien elle se porte bien le lo soki na fongoli etonga et pourquoi pas ayo salela nzambe parce qu'elle m'appelle à tout moment maman Sarah elle viendra servir Dieu et pourquoi pas to salela nzambe elongo nzambe asalaka. Ton numéro de téléphone maman? Ah oui, mon numéro de téléphone est le plus 243 81 18 22 014. Je répète, maman Sarah zona des numéros, 3 numéros, zakara moko wana. Faut comprendre tant ozo benga ozo zoamate, c'est-à-dire bah pelle les okota à tout moment en exordre. Plus 243 81 18 22 014. Bon contacter la prophétesse Sarah, yo zana problème ya kyste ya myome, yo muto zana problème ya fibrome, yo muto zana problème o sida, nga ba pesa nga sida kindoki, ngande na zabo makambo tambola kate blocage na bala kate, nzambo apesi prophétesse Sarah libala pourquoi pas balisa yo pe. Nzambo azopesa mabota na mama pourquoi pas pesa pe mabota te. Contacter ko ça na doutité. Et c'est que j'ai pas encore insisté avant de consulter la prophétesse Sarah, prends ton temps de prier, de demander la volonté de Dieu. Et deuxièmement, ya kana kondimana yo car le Dieu du ciel est possible. Merci beaucoup. Je compte comme la presque un souk à notre émission. Je salue la présence de la marée de quelqu'un, hein? Le prophète Obé Makaya. Et puis encore une fois, il y a Gloire Kachama et puis tout le monde. Que Dieu bénisse beaucoup. Merci à Papa Zara, merci aussi à Israël, merci à tout le monde. Ceux qui sont assis à Zonité. De revenir encore pour un phénomène pourquoi vous avez et ça pour quelles sont les semences il y a pour avec la prophétesse Sarah. Que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup. Notre rendez-vous c'est pour le Lubumbashi les 25 les 26 nous serons là à Lubumbashi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup. Bye et puis ciao. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.